Matondo bandeko balandi ya émission analyse sociopolitique émission kani iye vous voit mon télévision comme pona kimpo ya bino natina ya koloba tango iso maimazingeli bongo mabota ya bana ya bato tokolobelaka mambi matali bongo politique tokolobelaka mambi matali bongo social ya bato qui dit social ezali vécu quotidien ya bato bato bakobika kandenge nini bakosala kandenge nini bato bakotanga kandenge nini bokolimbisa ngai nali na mwa lolenge na kosaka makambo mangai biso tokotalaka pe tokomonaka toze koloba tango yonso ba autorité compétente ba kambi ya l'état soko eli na makambo oyo ezene intérêt na bango bien sûr wana boko sentir que l'état existaka soko eli na makambo eli na ngambo na bango na intérêt na bango wana ekolakisa que l'état existaka bandeko na biso ba we wana pesi bango mbote en passant balaka mwa bateti balaka mwana balolengi na bango bakosalaka makambo mais bomona kitango l'état a s'imposa qu'il faut basomba ba plaque ya matriculation bomona que ba finisaki par kosomba batekelaka bango taxe mokolo yonso e bakosombaka wana l'état s'imposé tofandaki mokolo moko ata bato population doutaki que Covid-19 existaka na mboka na biso surtout mais l'état imposaki couvre-feu respect ba gestes barrières et alaki respecté boze komona makambo ezena ngambo ya l'état ndenge batilaka yango nini mais soka komi makambo ya kuluna wana to ceinture neti po ezeko simba mingi petit peuple bana na bangote basi na bangote zeko simba mingi petit peuple soka komi na ba mama ya wenze bateka na bango likolo ya poto oki balobi ba mama oyo bazende tetu ba bengana ka bango me bazongaka mais na ba wewa po ba ka tetu mais ba komisaki bango tu ne sika ba somba ba plaque te boali ba konzi to boala ka ba konzi po ba konza mibali cercle vicieux. Cercle vicieux. Voilà les émissions d'analyse de terre. To salaki mo introduction molai kasi to alina mobenga mina biso to kolamba bango to kolika na double casquette. Bali habitué na ndako kasi to salaka na bango mingi na baindo bola muka kasi lelo pona mbala na bango ya yambo na émission ya mambi matali bongo politique koko bafane malo bafudisoni mbote boni bino santé. Mbote tata ndombele biso santé toza vraiment malade. So vrai mbala yambo na manaka na biso ya analyse sociopolitique bande kona ino balingi bayeba c'est vrai totangi kombo menani wana nde tata malo bafudisoni. Merci mingi mopandi sango. Tout se présenter na bandeko peut-être bayebi biso te. Voilà. Kombo na biso Monsieur Bafwidintsoni Malo. Malo, normalement, ils ont Malonda, mais au Kata Malo. Ok. Donc, Malo Bafwidintsoni. Nous allons moko ya fondateur, il y a fondation où ils appellent na kombo nanga Malo Bafwidintsoni Libiki. Wana eza fondation na biso nimi toza promoteur ya fondation wana. Fondation Malo Bafwidintsoni Libiki. Makanisi yango
et bani ndenge nini ofandika ka fondation bon souvent pe basé ko ba bato basé ko sala ba fondation ba ONG baza ko bata masima ya ba biloko wana baza ko kenda na mikili ya poto lokwa pe boko utaka kuna bo solola na ba mindele omona ba finance kabino ils ont fonctionné ndenge ni d'abord initiative wana ya kokela fondation Maloba Fudisoni libiki et ya kindenge ni. Merci mingi Tata Ndombele. Likanisi wana ezalaka deja bandakala. Tant tozali kokola tokoli na biso na famille ya bato ya mbongo te, tokoli normal lokola bato nyonso, mais tozalaki na likambo moko kati na biso, tozali koloba nyonso. Un jour soki nzambe asungi nga nazwi makoki na kosala mo eloko moko na cadre moko humanitaire po to aider bato bakozanga, tozali koloba ngo, tozalaki nanu mpe na eloko te, tozali koloba ngo eki kokoma nzambe asungi tokei bavoyage tobimaki libanda mboka tomoni makambo oyo ezosalama na mboka na bamboka oyo toutaki tozwi tobi me makambo mpe tokoki kosala ngo na mboka na biso parce que mboka na biso mpe kotikala bongo te, il faut tosala makambo ya boye na bamboka na biso mais mpona kosala yango ezosenga mwa socle moko ezala fo ezala na lolenge moko ya kosalela yango voilà. Nde tozwaki likanisi ya kosala yango à partir ya fondation, c'est-à-dire fondation na biso mpona koyede bato aide wana ndenge tobi fondation Maloba Fudisoni libiki wana ya nsima, libiki wana kobikisa bato na makanisi na koyekola misala na mwa lisungi ya mike mpona bamama na biso batekaka. Nde tozwaki likanisi wana donc mpona kaka koyede bandeko na biso oyo baza mwa moke na kozanga. Bon, financement nayebi te bandeko mosusu oyo bazalaka mpe na bamikili ya poto soki bazwaka mpe bafinancement na bafondation na bango. Biso tozwa financement te, na mwa propre effort kaka oyo tosalaka moke yango toza koyede nango bandeko na biso. Mais eza kokenda malamu depuis bobandi? Oui, ezoke malamu neti toza na tozobanda déjà na banda na obenga bino pe je crois semaine oyo tozobanda ba laboratoire d'analyse tokotambola na funa nyonso mpona kosala ba test ya malaria to ba examen malaria ya tension ya sucre gratuit et tokopesa pe kisi na bato oyo bakozala peut-être babimi positif na malaria tokopesa pe traitement. Toza na auto-école oyo pe mituka eza déjà awa tozobongisa tokoprépare yango bien po ebanda pe déjà kopesa formation na bandeko na biso balingi koyekola komema bavoiture tosali lisusu mwa toloba ndenge nini ezalaka te na kati ya Kinshasa auto-école poids lourd. Tokotisi pe na auto-école poids lourd na kati ya fondation na biso na bandeko nyonso balingi bayekola poids lourd baye bakoyekola mais condition eza kaka ozala membre ya kati ya fondation na biso nde okobénéficie na mwa makambo wana. À part wana topesa ba microcrédit pa bamama na biso bazosala mwa bacommerce ya mike bazoteka bandunda bazoteka mapa mwa bacommerce ya mike parce que possibilité mpenza ya makasi eza nano te. Soki topesa exemple mama na biso 200 francs exemple soki aye azongisi yango bien na ndenge toyokani akoki kozwa 300 francs soki pa azongisi 300 francs bien akomata na 400 francs ainsi de suite ti baomata malemi. Donc ezokende déjà bien fondation na biso. Souvent balobaka na mboka na biso makanisi ya malamu ezwaka appui te, c'est-à-dire moto oyo aza kokanisa kosala eloko moko esunga bato po ya développement ya bato okomona eloko wana généralement ezalaka na appui te parce que boza partisan ya likanisi wana boza kosatendre mpe na eloko ya ndenge wana bobino bomilobeli kaka tokenda to quelque part etant moto bosuetaka mpe esika bokasi na bino esuki bokoki koyamba lisungi ya bato moko songolo. Ouais, tokoki koboya te lisungi baboya yango te surtout eza lisungi moko oyo ekokota na poche na biso te
eza lisungi oyo toza koyede yango bandeko na biso oyo bazangi. Donc jusque là toza na partenaire financier oyo aza kofinancer biso par rapport ya fondation na biso. Jusque là aza te tozo salela kaka na ba propre fonds na biso moko po tomeka kotambusa fondation na biso. Mais ce qui bato wana pe baye en tout cas tokoboya te toko bakozala les bienvenus. En tout cas bakoboya te tokoboya te, pardon. Matondo bandeko balandi wanande na mobiangami na biso ndenge tolobaki lelo tokosolola na bango na double casquette tokolika tobandi na makambo ya fondation po yango nde kozala na bango, mais bino pe lokwa ngai boze komona na kingo na bango bali na tokoloba nini sharp ezali na makomi wana nde kolingisa tomeka kozinda na mambi matali bongo politique kasi biso politique na biso to analysaka boki eze na mon socio te social ya bato toko simba toko brossette ba sujet politique lokwa ba politicien ya République démocratique ya Congo o ba salaka politique ya intérêt na bango te biso soko toko simba politique toko liki ya photo balisaka yango na kozala ya bato ingeta tokomi na budget ya 16 milliards tolobi bravo excellence ya biso président Félix Tshisekedi Longonya tokomi na 16 milliards ekolo ya masango combien ezalaki combien tango toaki na 4 milliards budget mati fois 4 ekolo ya masango ekiti na combien. Voilà masolo tokobeta kawa na ndako na biso ya mosala koko to moni bino sika wana casquette na bino ya homme politique. Eza secteur bato basepelaka nango penza mingi te surtout bandeko ya Congo central biso tokoyeba na tango wana soko batindaki yo na mwa wenzeto esika moko sali matripa babi odi yo bandi politique elakisi mokili ya bato bayibaka mwana soka okosa mingi oki ekuluta otala yo to moboti otala yo lobi na suka yo obandi politique po kosi obandi kokosa sika mokili wana bino moto boaki na bino na souci ya bato esika boaki na bino yango bosaleli fondation mais curieusement boyei ko banda politique boyei na politique eyaki na ndenge nini na seki lisusu parce que biso pe mama na biso azali koloba biso toujours bongo soko lingo ozokosa kaka bien oyo politique mais eza kaka interprétation ya mabe. Voilà eza interprétation ya mabe faute ya ba mama na biso te to faute ya bato bakanisaka bongo te faute ya ba politicien na biso parce que biso awa na Congo to na Afrique politique ezolakisa lokola lokuta nzoka nde politique eza lokuta te politique eza politicien ya malamu o azosala penda politique ya malamu ndenge mindele basalelaka yango bakosa peuple na bango te baterme wana ezalaka kaka en Afrique jamais na poto soko bayengi kokosa babengi yo politicien te politique faut ebalana na kozala ya bato politique faut etala souci ya bato donc eza lokola papa moko na kati ya ndako face occupé bien na bana na ye papa na kati ya ndako akokosa bana na ye te soki bana basengi lipa seki fois sala to apesa bango lipa soki bana basengi ye je sais pas moi biloko ya kolia fois sala to apesa biloko ya kolia okosa bango te donc politique yango wana biso tovandaki totalaki tomoni makambo faut changer pe na mboka na biso parce que pour makambo échanger ezosenga politique na biso pe échanger parce que awa to komai komona lokola neti bato moko basala carré magique na bango kaka bango na bana na bango bazongaka na kati ya makambo ya politique ce qui est bizarre baposa oyo population et réclamaka to oyo basouci oyo population eza nango politique na biso baoko kosala yango te mpona nini nayebi te soki kozanga kibonzambe soki mpe volonté ezalaka te nayebaka te parce que bautaka mpe na bamikili ya poto mais bakokaka koreproduire oyo bamonaka te mais justement bo pressionner kutu motuna na biso ezalaki kolanda
Bon, t'as poto. Bolobi, politique est qui carré magique, mais moi je ne pense pas. Pour le président Félix Tshisekedi, t'envoyé a zongi pa ina bino diaspora bino ba ya mikili ya poto a sali appel na bino kuna bomona ka ba sincère bino kuna bomona ka social ya bato moto koi ba kotala nano provenance na yete identité na yete d'abord ba pesa ye ba soin botala ka ba hôpitaux ya kuna ndenge ya libomona ka ba métro mais et tout le coup ya ba diaspora oyo ba ye ko travailler lelo na président Félix Tshisekedi mais bango kutunde bo sotona soni okondimate bauti mikili ya poto mais maju wana décadence wana plutôt ezali lolenge nini bosaka na mikili ya poto bo yebi comment ça fonctionne là-bas mais batibino awa mais na yebite malamu bolia Thomason na kapela bolia soko ngulu ya kapela nesika bo bunda pona bolamu ya bato. Bon, bateau, tu as rappelé poto, tu as le lenge belé. Voilà. Il y a des poteaux qui ont été ok ko zwaka makamio sa malamu. Eza na batu mususu bazui makanisa malamu oya poto ba mususu pe bazui yango bazwa ko salela wa ba mususu bazui pe makanisi ya mabe oyo pe ba mona ki kuna te ba ye ko salela wa. Omonde baloba mu ya ramo ka finisa ba ya ramios. C'est vrai. Excellent président Tshisekedi Chilombo na volonté na ye a monaki que non amekana ko changer pe classe politique nde asaki recours et pas ba diaspora mais malheureusement ba diaspora o ba yawa bango nyonso te la plupart basali marambo esengela été basala ne bolobi ba koma omona bango par-ci par-là ils ont inconscience et c'est inconscience yango biso to loba faut changer même mibeko ya mboka na biso c'est-à-dire quoi muto alinga ko sala politique faut ba ye nani asala nini parcours na ye faut ba yeba makanisi na ye projet na ye eza nini faut ba yeba biloko wana eza très important parce que so ozui mutu moko bo azane 100 projet azane 100 makanisi ato pese ba million pese posa malama osana elo te au contraire comme ko sambrier motaye ko yekola na poste ya l'état ya monene na ministère a gérata ça combien batoté a gérer même pas vers ya bateau responsabilité ata azana notamment sous pétrole responsable na libota na yeme diaspora ba pesi ministère voilà donc mutuana siko aza sans objectif azana vision te sans vision ausani ausaka eloko te eza lokola ngana yo bazui exemple ba pesi biso mbongo bosala exemple ba pesi biso $100 ngana na vision te na zuna ki na sali ambiance esili tant so bino bo na vision mbongo wana bosani bo mati si yango pe e mati donc ça dépend des personnes c'est pas dit comme to biso nous to vanda na poto que batnyos bazo raisonner malamu te et en plus poto ngo pesa na ba réalité et ça na bande ko na biso mususu to za ba na poto bakenda pe kala basalaka eloko te ba vivaka na cop makamnyos eleka na cop si ko mutu ano yo pesa responsabilité ya munena mesana da na cop na poto eloko ni bozo zela salela bino cop kaka yat cop ko ya donc faut bazwa ba diaspora conscient eloko ndi zo zanga yango wana faut bazwa ba diaspora conscient o bazwa déjà ba responsabilité o ba ebi pasi ya peuple ndenge zalaka la plupart des personnes autokenda pe ba poto bon mutakenda na ndenge na e mais ba musu ba benga o ba fois kumputu mais azui cop moko boye eye kotoyo aye esprit na ye ezalaka nango awa te esprit na ye eza kuna awa ye na ye kaka kozwa mbongo asala ba vantique na ye mais esprit na ye eza kuna mutu wana obongisa ndenge nini akobongisa te moi différence bisika eza donc voilà différence ezaleli wana mais yango nga esika na ali kobanga et ali lokola bolati kitoko ndenge bolati wana boza koluka koya kokota sika na machine ya fufu ebi ba joueur ba kotisaka na ba 85e minute ya match m'équipe pour la 3-0 donc ba s'attendre ndenge bokoti wana boya ko renverser situation boyi na monde politique oyo tolobaki na dobia wa kuluna ekomi ko sala loi kuluna banga kata kataka police aza armé loboko bongo civil aza non armé kuluna ko sala na nini boyi na politique moko oyo ba détournaka autant de millions sans kanisa
passe il y a peuple. C'est-à-dire, depuis l'époque coloniale, Nzila ya Congo central, Kinshasa, ezalaka ka 6 mètres le l'avenir, ezala sans lumière, éclairage public et à la tête, juste à côté depuis des siècles. Ezalaka na ngopendenge wana, gouvernement na gouvernement za koleka, sika wa politique wana bino boyeyi. Soko boali na lobite ze bongo kasi soko boali meme boyeyi na politique ya bankosi. Est-ce que bozo compter ko sala quelque chose na kati ya engrenage wana ya bato moko batalaka kaka mabumu na bango na basi na bango na bana bino moto boaki na bino na likanisi na bino ya dopar ya kosunga bato yango bosalelaki fondation na bino? Merci mingi. En fait, devoir ya kosunga bato na devoir ya politique eza roi mibale. Na fondation tozana pona kosunga bato o bazangi. Na politique toye wana pona kosunga mboka na baide oyo tozwi na babisiko to uti. Baide ya malamu oyo kosala ke makamu pe na mboka na biso evanda. Parce que c'est pas normal na mboka oyo ba jeune bazo ko souffrir ndenge bazo souffrir lelo. Souffrance ba jeune oyo ngana omona mingi. Jeune alelo kwiti na yebi kutute soki lobi banani bakozala ba remplacer batata na biso na mboko tozo yebate banani. Alors biso na makanisi na biso toye nango to monike makanisi na fondation to kokate pour to changer mibeko na mboko. Mais c'est to koti na kata politique to kokipe kozala na likamba koloba tam mususu e koyoka na kaka parce que likambu nyonso fo ebanda. Likambu nyonso fo ebanda soki nano ebandi te mo ekola ezate biso to baki to yeto banda nano nzambo apesi biso makanisi ya okota na politique akosunga biso pe likanisi makanisi to enango pona bamboka na biso tokoka pe ko réussir parce que to ko réussir kaka pour même ba France po ekoma ndenge komi lelo ezaki pe bongote babandeka na pasi babundisa ki pe bato baki na makanisa malamu mais suka nango ba makanisa malamu tellement et s'imposa kaka vérité et s'imposer kaka ti ba komi lelo nde ba komi. Donc ekoloba penza ke ko banga parce que au koti pa ya ba lion ba koti ngana obanga te parce que nyonso ezaka possible surtout soki oye ko sala ngo na makanisi ya malamu nzamba ko ako aider o kaka nyonso eke malamu. Donc voilà, tozolinga to changer pena makambo. Donc politique na fondation vraiment za biloko mibale keseni. Donc na politique vraiment to ye poto pesa makanisi ya malamu toza la sima ya makanisi ya président de la République ndenga zolinga mboka oyo ekoma biso to ya to tsabango maboko na makanisi na misala poto tsabango maboko yango na bongo to monaki fondation na biso na yango moko ekokite foto luka sikoyo parti moko oyo ekozala na makanisi ebalani na biso poto koka ko ensemble na bango tokende pe ko changer makambo na ba parlement na biso na ba mibeko mboka na biso ndeto ponaki parti yango to ngato to na choix ya burek bo bandi ko landa bango kala tango boso décider ko sala politique et le boti yango lokwa map monde likwa mesa bo bandi ko tala oyote d'abord choix ya burek et bo sali yango ndengeni. En tout cas, déjà, tous à la politicien bandakala, mais politicien actif té. Voilà. Total et la na musika, mais tous à la makanisi na biso déjà, tout monaka, oezo ke malamu, oezo ke mabe, ne to la politique bandakala. Ba parti politique pe to la ngo bandakala. Ezate ke tanka to koti na makanisi wana ne to ba ko landela. Ne na ko tala ba parti politique nyonso tout le monde qui dirait qu'il est crédible et par rapport à la vision, il y a excellent Julien Paloukou ou à sa autorité morale Nabiso, dès tout le monde qui m'a canalisé tant qu'il projet de société na bango, tout le monde qui a côté on est ceux qui t'okei, tout le monde qui côté et aux bien par rapport à ma canalisation pe biso tozanango. Total pe parcours politique na bango, tout le monde qui est basé vraiment na ranking te, basé nan na makamama bete par rapport à ba leader mususu. Dès tout le baki non photokota kuna na vision oyo bango bazana ngo excellent Julien Paloukou ne biso peto ya totsa maboko poto changer pe makambo na bamboka na biso. Balobaka mobali soka olinga kolikoso
maloba et ezaka malamo au début, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Botangi nini na bango, est-ce que boza rassuré vraiment que yango wana réalité ya kati po biloko mosusu ezalaka langi ya libanda bapetoli bati couleur ya kitoko, mais soko koti na kati olobi vraiment ke awa na wala na ntango akorespire te, boza deja na kati, boza kokoba korassure bato ke na burek bato baza na vision lokola bino, bakoba koya korejoindre bino makambo eza ya malamu, to boza nano na observation. En tout cas, ceux qui biso to s'engager déjà, pour tout le monde maramoza malam. To s'engager biso mon côté, to s'engager na fondation na biso. Jour il y a adhésion na biso, to kota ki to s'adhérer qui le rôle à 200 personnes na kati ya Birek. Pour nanini, pour to za déjà convaincu na makanisi na décision to zwa ki par rapport ya ndenge to meka ki mo mke ko comparer ba vision ya ba leader nyonso biso to comparaki nde to monaki Birek nde eza ko kende malamu po to tali pe parcours ya excellence Julien Paluku to moni parcours na bango eza malamu nde to ndimi mutazanga mabete mutu nyonso azanga ane mabete mutazanga na ba positivité na ba négativité na ye mais biso to tali mingi côté positivité to monique avec Birek nde to koki ko changer pe makanisi makamuna mboka na biso par rapport ya makanisi ya autorité morale na biso bazana ngo ko balana na makanisi na biso to monique to koki ko tambola elongo parce que nde bo loba batumi balese ba otambola bazoyoka te bakabwana biso to monique to yokani déjà na makanisi c'est que to tambola nzela moko to yebe ko sala politique wana te ya les corbeaux et les renards to lo bango nyonso politique aki jalelo qu'il faut kumisa pour ba peso mbongo biso ti to kumisa ka to loba makambo réalité ndengeza to kotika la koloba te bo pesa biso mbongo to tika koloba to tika ko sa ki jalelo te parce que tout ça pe na posa na ngote biso posa na biso plus eza makambo na mboko échanger biso pe to sala ba kombo na mboko ne ba muta lumumba ba sala ba kombo ba kufa ne to lobaka mais ti lelo ba kombo na bango loba maka ti lelo ba journée moko bata uniquement pona bango mage bazaka te pourquoi pas biso pe to ya to sala politique malamu po to tika ba kombo po ce que to lobi to tala ba politicien nyonso o ba leka na mboko na ndenga mabe ba bunga voilà ba yoka na asute la souffre ba bunga to yebaka bango soka lati ensemble ya veste noire c'est que chauffeur faut jouer Mercedes à noir soka lati ensemble ya veste pembe faut chauffeur à jouer Mercedes à pembe mais lelo bakenda wa na bango na bana na ba kenda wa parce que bali ambongo à l'état te ki jale loana ya moto lingi lisute to lingi politique il y a complémentarité to lingi politique il y a gagnant bino bo gagner peuple na bino pe à se retrouver à tamukie c'est ça qui est plus important. Maintenant na bande ko balandi to aliko pusana na bino bayebo jubiso na katikati ezali émission na bino ekolobela ka bongo mambi matali politique tozali pe na posate ya bato bako ya koyemba jalelo ko kumisa eza interdité moto sala ba éloge na autorité morale na ye mais flatterie ndeze ko koma vraiment mabe kasi tolingaki nano tokenda soko toze kobeta nkote yoko na bandeko na biso bazene tenir rogi tokenda bolanda mokolo yango ya le 30 avril ezalaki mokolo ya adhésion massive ya mobiangami na biso ndeko Maloba Fudinsoni pe fondation na bango ezekaka benge na kombo na bango basalaki adhésion na bango na Birek tolanda ndengele kaki et toko revenir awa nandako ya mosala mpo ya kokoba bongo manaka na biso.
Fondation Malou Mafubinsoni Libiki Nasuka Libiki. Alors, azali mwana ya papa Mutudi oyo asiatiki biso persona na mama Kiakunzu bango nyonso baza babrekinoa abotami na kisasa aza mwana kisasa abotamaka na kombo oyo osenga donc biso moko toyebi keno eza teke oyo bamunoko Matondo bandeko balandi wana bouti bongo komona ndenge elekaki biso tobaka soko bilili bise tolinga kotia bise uze ute koko mokolango nano bino moko ndenge bo aleki wana tango botali salle plein bomilo baki nini bosali choix ya malamu makambo penza bosa nzamba osala ka nde boyokanaki bolobaki nini
Merci mingi tata Ndombele. Tolobaika abongo nzamba osalaka nde toyokanaki parce que kosangisa bato modèle wana soki ngonge ekoki te baoya te. Voilà. Et kobosana te ezalaki dimanche na 9h. Tala mokolo bato bakendaka baeglise. Mais bake baeglise te baye kosadere na birek. Oyo tosadera jour wana tozalaki lokola 200 personnes. Mais à part 200 personnes, tu as eu 150 personnes sous oyo bazoya balingi basadere na kati ya parti na biso birek. Donc tu as vraiment les sengo et tu as baki pe ke kozala bongo et ceux qui pe zala ekutu bongo parce que tu as qui système moko ya ba macaro. Ba macaro na biso ndeta tu salaki yango tellement tu as que ça les a une capacité à 350 personnes. Mais tout ça là qui a 400 personnes car c'est tout ça là est bon côté tu vas tout déborder le son makasi pour tout le désordre les alatés. Donc en tout cas ils ont c'est vraiment mon colango il est qui bien la kimia nyonso problème les ala qui en tout cas tout c'est là. Mais pourquoi bandeko balandi tolobaka bolandaka biso sans tendance sans parti pris botikanga na ino na loba eloko oyo na zakana pasi na motema appel ko kezala ya parti politique balobi to ko bima na balabala po baze ko violer ba mama na biso na est po bandeko na biso ya est to bali ko kufa mais il faut ezala monnaie il faut ba foutela yango bateau donc parti politique et wana et qu'on promettre au bateau soit 10 000 soit 5 000 pour bateau bakenda qu'on revendiquait qu'on marchait pour na mayoyo et zingeli mboka mikakatano yo toze ko traverser to kenda ko lobela ba crime comme mingi na mboka na bango soko ba membre partisan baze ko zila pour babima na nzila pour bakenda ko revendiquer il faut ba pesa bango quelque chose to yebite to zongi sika pa mobianga mina biso boye na mokili ya politique ba mesani sa bato ndenge wana atoko ba mama ba ko bima na boulevard pour bakenda ko lobela bande ko na bango basi o ba ali violer na est la République démocratique ya Congo ba mama wana il faut ba pesa bango quelque chose soko marche aussi entre 16h 17h so ba memi bango na bar il va ko langwa masanga bato ba uti ko sala revendication moko o ezali na ebité tormeni to utiliser o ezali de taille o ezali considérable bazabashi ba yoki mpasi ya bande ko na bango basé na est yango ba bimi na nzila mais suka ya milulu wana boko comprendre que ba bimaki na conscience te ba bimaki po balaka ki bango 1000 francs ba bimaki po balaka ki bango masanga milango bakokenda kosukisa na baba balentaba balengulu bapanzani o bakolangwa pe basali lisusu bozo ba bêtise au risque bango moko lisusu bazala pe violer lisusu mokolo yango politique wana tango bino boye bo tambola pe directement na vision na bino te bino moza koya na ba proposition soko bokuti makambo ya ndenge wana na ba parti politique pour basolola na bilenge pour ba conscientiser bilenge et ça les makapenza te par contre bakana posa ya mouvement de masse yango za accompagner na quelque chose tango boye na mokili wana sika tolobaki bolati peto boye na machine à fufu boza ko kanisa biloko wana nyoso to eza déjà si bon négocier yango à la France boyebi déjà que kuna et vraiment yali etamboleli mosusu matondo tata Ndombele toye to changer politique en mboko oya bosoto te oya conscience toza na pe pona ko flatter batu te biso nyonso o to koti to sabere na kati ya birek toza biso nyonso ba membre ya fondation Maloba Fulintsoni Libiki doto corrompre mutu te ndenge contrairement na batu musunde basalaka oki ozwi batu olaki bango mbongo pesa po bakota te biso to corrompre mutu te po toyebi kosala politique ya corruption te mais wana baza penza ba membre na biso na kati ya fondation Maloba Fulintsoni Libiki oyo mpe bazo continuer toujours kosadere bazaka ba membre na biso différence na biso eza bisika wana
biso tozolaka bato mbongo te tozolaka bato te voter biso po tosala boye te tozosala déjà po tosalaka pe déjà po toye na politique ya wana te ya les corbeaux et les renards te okosa bato ozwi bavoix après lobi okei te toye na politique ana te toye baa na politique a ochanger déjà na kati ya fondation na biso tolobaki toza na auto-école poids lourd oyo ezalaka te na mboko biso toye nango toza na auto-école ya voiture toza na menuiserie tozosala nano tobandi menuiserie te mais auto-école nyonso mibale tozobanda parce que mituka déjà eza sur place bon tozosala nini ya coupe couture formation ya coupe couture tozokende na baforage babisika nyonso oyo tomoni ke mai baza na difficulté ya mai tozosala lisusu baekole ya esthétique mpona bandeko na biso bali baye koyekola esthétique sikoyo différence na biso ezani mpo ebele mpe baya basala baformation wana mais biso sikoyo différence na biso na bato nyonso bakosilisa pa na biso oyo tomona parmi les 5 pour le 10 premier ndenge tokokanisa ndenge tokodeside tokopesa bango mpe misala toye mpo tocreye baemploi biso toye te mpo tozwaka bambongo epa bato te biso toye mpo toinvestir mpo ndenge tokoinvestir mbongo ekozongaka pa na biso oyo ekosalaka toede lisusu bato ebele omoi bisika différence eza to biso toye kobimisa mbongo pamba te bisika nyonso tozotambola tokobengisa bino bomona badesio ya bamembre na biso ndenge ezosalama même na fondation même na parti na biso direct bokomona bokobandeli ti suka topesa mbongo te très bien topesa mbongo te parce que tozwaka admettons tozalaki na cérémonie d'adhésion le 30 avril 2023 tosadéré 200 personnes mais na kati ya salle tozalaki 450 personnes 400 oyo bavandaki na oyo batelemaki sécurité protocole voilà tozalaki na faire de 450 personnes admettons sikoyo lobi opesa bango 5000 ou bien 3000 par personne salaka ka 3000 fois 400 personnes ozozwa 1,200,000 voilà 1,200,000 c'est tobi tobeta yango na dollar na banda tokende à peu près na ba 550 $600 voilà. Mais malamu mbongo wana tozwa to créer loko moko epesa bato mbongo très bien ke tokende opesa bato mbongo pamba e simba pete ekoka bango pete baosomba mwa ji basukeli wana biso toye na politique wana te biso toye na politique mbongo wana na place tobebisa tosangisi tokoki kosomba exemple 10 machines à coudre tosali atelier bato bayekoli musala po lobi babanda pe kosala babikisa bafamille na bango très bien bisika différence na biso ye yango wana to toye na nini ya corruption te ya koboma bato misu te biso tolobi soko ye olingi bapesa yo 100 francs 200 francs c'est koya na ote o biso tolingi su makambo wana te biso tolingi changement ezala soki musala ekoti mabale kosalama mitema mabe kokita molimo ya baketo ekokita ndenge proverbe chinois moko elobi sepela na muto azoyekusa kopeshe ke muto azokabela mbisi voilà biso toye mpona koyekusa kopeshe kokaba mbisi te wana mpenza te o président obwaki te bambongo wana ya pamba yango lisu te kokoso vrai makambo ya ntina ekoumelaka mpenza te tobandi kopusana malembe mpona kosukisa mais nakoyoka bino koloba na senture ke Boali na Mathieu Boali politicien 10 fois que ba politicien oyo lelo balataka biloko moko bakangaka wana kingwe kiti boye français belé po ngana lobaka yango awa depuis un temps na mboka na biso casting ya ba politicien bakoma kozwa bato bayebi ko escroquer en français c'est-à-dire moto mo yebe okosa bato na français vraiment bolimbisa bosirika te vraiment mais ça kanga peu bien pour ata bosiriki beaucoup pasuka te bosembo ze na ntina te bati yango bizeo tokosala politique 92% ya ba congolais bali ba analphabète c'est-à-dire tango yo tolobi na français du début à la fin to exclure bato wana bayoka bongo tolobeli banani minorité classe moko minoritaire te est-ce que la constitution est prévoyable en kota na biso te
ezali na makambo ebele yango bo contacto biso na numéro yeze affiché na se habitando na bino boya te po ya kokumisa mais boya po ya kopesa makanisi toali le seul pays oyo hymne national yemba maka na langue officielle ya bato hymne national tozebe na 4 langues nationales na 4 langues nationales wana français à la raté mais roka hymne national et bandi debout congolais tokozwa tango ya kosolola koko tolandi makanisi na bino yango tolingi yambo tokenda na biso na kosukisa po toza kobenda suka bopesa nano conseil na bapoliticien tosengi bino toli mpola lelo bwali nano na esika ya kopesa makanisi te mpo nano boaccede te na esika makanisi ekopesa melaka me lokola toali bato wana mpe baka na baconseiller ntan mosusu toli na bino eleki baconseil bazwaka pa ya baconseiller na bango ntango botalaka bozalaka na mikili ya poto bomonaka ke mwana oyo apusi mibu te baminere tobengaka bango bakotaka hotel te bamelaka masanga ya milangwa te bino na mikili ya poto bomonaka ke masanga oyo elangwisaka etekamaka na coin yonso te maka ya bangi emelamaka n'importe koma te drogue bombe emelamaka te soko lolenge ekani me ntango boyawa boza komona ke toali na fulu oyo yonso elobama mabe yango nde ezalaka au rendez-vous epai na biso nalingi yambo tosukisa bopesa toli na bilenge bazali kolanda biso oyo boye kosunga na fondation oyo bozali kosouhaite kolobela na politique pe bayi politique oyo bakozala bakolege na bino lobi po topesi bino luyalu wana toyebike na makanisi ya boye nde lobi po tokosala bango contre campagne bakoleka te 21 000 balei bakosanza yango bakoya nango na campagne bato bakolia bakozwa contre campagne po sengi bato ya makanisi ya boye bo accéder nano bo kotite boza kosunga bato ba jeune fille mère bazé koyekola kotonga bakoyekola menuiserie bakoyekola yonso kokumba oyo bakomisunga elakisi ke ata soko bakitisi ntango bino bokokota na bino na hémicycle ata soko bodwi 14 000 kaka bokosunga baoyo badwi 21 000 eloko basali emonani te bopesa nano toli na bilenge na bayi politique na bayi bonso bapesaki biso ngonga balandi biso na mokolo mwa lelo. Merci mingi na bandeko nyonso balandi biso na mokolo ya lelo tokobanda nano kopesa conseil epai ya bandeko na biso bapoliticien likambo nyonso na mokili avant osala yango faut associer nzambe toke nano wana tango mosusu bato mpe bayebaki bonzambe te eza nini maloba tango tolobaka mutu po apambwama fo maloba ya malamu eya mutu po azwa libabe fo maloba mabe eya tango boyaka kosengaka bavoi epai ya bandeko na biso bavote bino boleka tokosala boye tokozongisa boye tokosala boye bozalaka anime na molimo ya malamu me ntango sikoyo bokomaka na baplace wana olie bosala makambo bolakaka bosalaka te sikoyo bokomaka anime na molimo nini bino moko bisika boza botangaka balobi molimo ya mabe soki ebimi ntango ekozonga ezongaka soki 10 fois soki 100 fois plus sikoyo ntango boyaka kopesa bato bapromese milimo mabe ebimaka te bolati ya malamu bopesi promese sikoyo ntango bozokende kosala te makambo bolobaki milimo ya malamu ebimi sikoyo mabe oyo botikaki ezongeli bino yango bomona nini omona bapoliticien na biso yango ntango bamande esilaka bakomi na bango su bato apasi vraiment omona bango bakomi kutu kolinga te balongwa mpo soki kaka longwe ateki nyonso azalaki nango akomi susu kolelalela bandeko na biso mutu nyonso azosala politique na ndenga malamu na mboka na ye kombo na ebunga te me mutu nyonso azosala politique na ndenga mabe
kombo na ye ebungaka mbangu libabe landaka ye na bana na ye tamulai yango wana tokota na conscience po tobongisa mboko po bato mosusu baza te bakoki koya kobongisa mboko na place na biso fo kaka nga na bino biso nyonso nde toza na lisungi ya bapeuple na biso nde bavotaka biso nde tobongisa bapasi oyo eza kotungisa population na biso ekozala bien. En tout cas, conseil na ko kopesa pa ba politicien yango wana to e ba pasi ya population na biso pe to sale la yango. Na bilenge oyo bayaka pe ko voter biso. Botkeba. Parce que tant bozwaka ba 5000, ba 3000 na bango, pour na bango ba considérer le roi ba futi bino déjà. Voilà. Yango tant ba lekaka ba pesa bino pe mikongo. Boki mama kambu ya kozwaka ba mbongo ya bato. Bokima makamba kozwaka ba polo à n'importe qui. Po ba mususu ba polo wana ba kota yango pe na ndenga kibondoki. Tango lati yango okomi amvute ozokoka supe ko comprendre nino ko sala. Yango wana bokeba na bilialia, bokeba na bizwazwa, bokeba na bilata. Soki bolingi avenir ya mboka oyo échanger, makambo échanger, botala muto to lingi to voter projet de société na yeza nini. Pe makambo nini aussi à ça là déjà avant aya kosenga biso to voter. Et ça très important makambo wana. Na bongonde to ko changer makambo na mboka na biso. Kureza la rasu malungate, maeza malungate, ba jeune bakumi na bakwiti, nyonso wana pona nini parce que batu ya malunga oyo bakoki kolobela makambo wana bazati. Ba formation na biso na école na biso to na ba formation nyonso tozo pesa na kati ya fondation Maloba Fuinzo Libiki eza na munoko mboka na biso. Po bato oyo tozo linga ba bongisa mboka lobi to ba remplacer biso balobaka munoko biso oyo toyoka na biso nyonso eza lingala 4 langues nationales na biso. Yango nde balobaka do biso formation ezo pesa na munoko mboka na biso do na lingala pour na compréhension ezala bien parce que langue pe et dérangeaka bato. Mutu mususu azane na posa otanga, mais tanga otala ka na kosala ka ba traduction na langue azoko koyeba te abimi lokola zoba nzoba nde langue nde mutu abimi zoba. Voilà. Mais ezanango makambo ya azazoba te, mais langue nde mutu abimi zoba. Na France pe baloba ba français makasi mo mona yemso ko koma ebo komate. Très bien. Na za kuna émission moko wana bazo tuna mutu 5 plus 3 abi 9 mundele. Donc, il y a des français qui sont les français donc, ensemble, derrière Makanisi, il y a chef de l'État, puis derrière Makanisi, il y a Excellence Julien Palou, qui est autorité morale. Il y a tout côté biso nyonso na Makanisi malam poto tonga mboka na biso. Merci. Matondo bandeko balandi ezalaki entretien biso na ndeko Maloba Fuidisoni, l'initiateur et président ya fondation oeze kozala na kombo na bango moko Maloba Fuidisoni Libiki epai wapi bolandi na monoko na bango ndenge nini bazali kokanisa po ya bolamu ya bato. So frère mo contacto biso espace epesameli bino émission tokobeta masolo ya politique kasi autrement. Koya na plateau to tamboli na mbonda oye awa te yaka na makanisi. Lelonga na ali kobanga. Soko toyebaka ba Rwandais na morphologie. C'est que lobi ebele ba kobota bana lokwa ba Rwandais awa. Po biloko bato ba ko mela soko ba XXL eza ko komisa bato matama mabundi lokwa ba Rwandais. L'obito la sans différence. L'État congolais. O ezali pasi toko comprendre pour biso to lobaka que bo souffraka na cahier de charge. Toko bongola te. Loposo pemba lingaka te ba dirigeant politique africain ba sala na indépendance. Mais na mamibe comme sous ko société ba mbongo ya Fonds monétaire international le temps ya Banque mondiale le temps. Mikano mosusu ya ko na mboka oyo. Vraiment pour boloba masange ko kota lisusu te. Combien de fois boloba ba tapage diurne nocturne.
mobeko wane koka kozalaka mise en application te eze pasi kasi tokolemba te eyali mboka na biso tolobaka ekenda bato etikala bato koko tokomi na suka mot de la fin soko bozana eloko moko ya koloba na excellence Julien Paluku tokomi na suka malobo mboka bino po tokabona mokolo mwa lelo matondo mingi maloba suka pona mokolo ya lelo parce que tozana na bomoi voilà pona mokolo ya lelo to pona émission ya lelo eza kaka na koloba na kosadresse na autorité morale nanga o azali excellence Julien Paluku toza derrière makanisi na bino. C'est vrai toyebi ke politique oyo toyebaki ya kala ezalaki kaka neti ya lokuta me na banzembo nyonso tozoyemba na kati ya birek na kotala exemple à suivre na bino par rapport ndenge boza na parcours politique na bino nde ezopesa biso espoir ya kolobake na makanisi na bino mboka oyo ekochange lisusu po partout boleka boza na batémoignage ya malamu. En tout cas biso tokoloba bo continuer bongo biso pe sima toza ko soutenir bino po makanisi o boza nango ya malamu po na mboka oyo ensemble tokoka ko changer pe maram na mboko eza très important. Et na koloba pe na ba jeune na biso lelo na zongeli su po na ba jeune avenir ya lobby ya Congo eza na biso ba jeune tango totsaka ba kwiti tango totsaka tolukaka makambo moko ezanga ntina nayebaka te après intérêt na biso ezalaka nini ba jeune tango ozwi omeli masanga to omeli biloko ya makasi olali na yo nayebi te bénéfice nango ezalaka nini tomeka kovanda tokanisa nani akomisa biso na niveau wana ya komela bakwiti ntina niveau wana oyo mpe na retour tozwaka na biso eloko te. En tout cas mutu moko te atonga vi na ye na kwiti tomeka na kozongisa conscience na biso ensemble totelema po tobomisa mboka na biso boya kosadere na fondation na bino Maloba Filintioni Libiki au siège social nango eza na avenue Mabeka numéro 85 na commune ya Bumbu eza entre direction ya Asosa na Shaba boya kuna nde boko bénéficier na bavantage oyo fondation azopesa na ba jeune biso tozo promettre te mais tozo sala tozo loba te tango biso tozo sala déjà po biso tozo sala tozo loba ngo bien ba émission bokanga ngo tata ndombele bokanga ba émission po balobaka kosa leka nayebi ke basala pe ba émission bakangisa pe ba émission mais suka yango bakosa mais biso na ndenge toyebeli kibonzambe ndenge tambolaka bokanga émission biso tolobi boye tolingi tomema makambo oyo tomoni na bamboko touti tomema ngo pe awa na mboka na biso c'est-à-dire quoi mutu avandaka na selembao asalaka pe na selembao mutu avandaka na bumbu asalaka pe na bumbu mutu avandaka na ngengengeri asalaka pe na ngengengeri eza normal te misala nyonso ezalaka quelque part mutu ake po asala fo ake kaka ville mutu po asala fo akende ka limité makambo wana tolingi yango te yango mutu esalaka transport pasi yango mutu esalaka bambouteillage na nzela nzoka nde soki tocrée baemploi par-ci par-là bamakambo mosusu toomona lelo tokomona yango lisusu te. Fondation Maloba Filintioni makanisi nango eye nango mpona Congo yango wana. Merci. Matondo na bino bopesaki biso tango matondo na Vuvam Télévision botika la scotchene tando ya yambo ya boindo tando ya bwanya pe ya mayele ya baindo boloba merci nande kongala nzumbu 9 lumière bango moto bazalaki kuna na réalisation pe na eteni ya ko sangisa bongo bilili to pesi mbote na ndeko mboka mfwako bazalaki na biso wa na ndako ya mosala biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ekoba o mabota mabino tokutani na masolo mosusu ya mambi matali bongo politique na mikolo ezali koya.